Linga kiyo mingi, Janina. Mbote mingi na balandi FM TV na Emoko le descendant prophète Kimbangu AC Azaka Moko na ebisaka bino ke na ba idéologie boye tozala la biso belete. Merci na ba technicien oyo bazala biso na deuxième numéro ya 2024. Hein? Je crois que bon landagi biso le 31 bolandi biso na premier numéro ya 2024 le deuxième numéro kitoko nelengi ba meilleur vœu na ngana nu na famille nanga libota nanga mama Thérèse Mangungu na pesi na Olivier Walawala docteur na pesi Ardi Walawala na pesi Jina Walawala bisikaza na Namibi na pesi famille nanga mobimba et mes condoléances na famille nanga parce que na uti kobungisa noko nanga na Afrique du Sud ba condoléances na famille nanga na bandeko nanga na ba membre nyonso ya ba cousin ba cousine et tout boyebi kaka hein akei nzambe ne mutu apesa ki pe nzambe pe azui mbote pe ba pardon ba dédicace nanga ya nouvelle ya mbula ya sika hein bisika boza ba meilleur vœu nanga na mamisa mokomene bisika ozali na Paris na ebisaka yo ke kangelanga Château Rouge wana tambolaka na yango renier pe nata na yo eza moment na yo ya ko renier ya péché renier na yo tana yo nde yango yo bango pe bareniaka ba mère malu pe bareniaka banzongo pe bareniaka pourquoi pas yo pe renier na yo mamisa mokomene la grande dame bisiko za na pesho mbote sans oublier ton ami là Patrick hein na PCP mbote bisiko waza boza tellement belé na remercier ba cameraman est-ce que baluba baza je crois ba bazali est-ce que ba swahili baza bazali est-ce que muluba moko na technique azali don Benjamin ya yo yango wana sans oublier la loboko na motema ma boss toujours nzambe apesa yo mikolo ebele na sena moi o dégagera sagesse wana soki bana FM TV bazwi mbongo te na sena moyo yo ça veut dire que batuko zo mbongo sika musute émission na bino ne yango bozalaka tout le temps nanga na pesi bana kingasani bana malweka bana munga fula mbote bana ngaba na pesi bino mbote wana mabele mame isika na uta ndi wana. Je crois que émission na bino yango le peuple s'exprime. Hein, tozonga ki na plateau le loto yambi na prometa ki bino donc yamba papa moko do libota moko baye. Ngana koloba te bango ne bakoloba bako expliquer makambo nini ekomela bango problème nini ezekati na bango nini ezotungisa bango ngaya batute rapidement to kobanda to banana na mama to parce que to pesa privilège pas mama mbote mama kimezali na Swahili balobaka habari ya OK kombo nani mama Rose Karambo moi micro mama Rose Karambo nde mwasi ya papa Jacques oui. OK papa Jacques boye molamu merci beaucoup na mupanzi tozali na maître Théophile oui yonde avocat ya libota yonde zo accompagner bango oui ngai ni maître Théophile Mukwiti avocat ya libota ya papa Jacques OK pona makambo oyo tozokutana yango très bien to banana papa Jacques okoka ko expliquer biso situation nini oyo bino boyeli awa na kati ya FM TV problème nini oyo zanango to bosenga to kotungisa manini oyo zo problème nezo tungisa yo problème ezotungisa biso na vie na biso lelo eza parcelle na biso oyo eza na Lubumbashi parcelle eza na Machipisha eza commune ya Katuba eza parmi ba commune munene commune ya Katuba eza na balabala kouta Machipisha kokende Kisanga donc eza na balabala principale oyo ezokende Kasumbalesa donc na avenue principale oyo ezokende Kasumbalesa OK Kasumbalesa babenga kango marché Mimbulu marché Mimbulu nde parcelle na biso oyo ezotungisa biso bambula na bambula parcelle eza ya biso tosomba ngo tosilisi makambo nyonso na cadastre eyebi ezo reconnaître biso mais mairie de la ville na
na gouvernorat bandimi balingi tokota na balingi te tokota na parcelle na biso donc mairie to nyokwami donc ça fait à partir de 2013 tozo souffrir makasi pour na parcelle oyo to somba na bakolo parcelle to ke na cadastre to vérifier bangonde baza répertorié mais koloba to kota na parcelle to landi maire de la ville to sambi na ye to zui jugement na exécution to zo sala exécution babetinga masasi donc complot ya gouverneur Jacques Kabula na maire de la ville Luba Babuluma administrateur ya marché au batia qui na parcelle nanga ne ezaki kombo nini kombo Claudette nde mwasi ezalaki wana tangu na monaki nani exécution po toza na document nyonso ya parcelle na cadastre azo reconnaître bango te tangu tozo samba bazoyebisa bango balobisiko bino boza na parcelle bofadi na parcelle illégalement yango tangu na monaki exécution bazo ezozala difficile pona efliase ya koloba nazaka tangete bo donge ba terme ya koloba ya zaka tangete tokopesa ye parcelle wala ndenge nini mais bokopesa nga ou bien nga moko na somba parcelle naza na acte de vente naza na contrat ya cadastre eza répertorié document mususu ya cadastre ezate nani conservateur ayebi bango te azolo bangana ayebi ka contrat oyo soki boza na contrat mususu boya nango to vérifier ya wapi nde ya bien baza na document tangu to samba na bango na grande stase ya Lubumbashi document ezate nazui jugement na faveur nanga zela momuke osombaki lupango wana na temps nini na époque nini pe na nini nasombaka ngo na année 2013 à l'époque 2013 nana azalaki gouverneur ezalaki Moïse nde azalaki gouverneur donc na parcelle na biso ya mimbulu wana bazo benga marché mimbulu marché mimbulu wana ezalaka pembeni na ya parcelle donc avenue o eza tout juste après parcelle na biso nde Moïse a créé un hangar. Donc Moïse a créé un hangar place na avenue. Alors avenue wana nde babengaka marché mimbulu. Alors tangu bazaki wana bazozela bazoya bapaya bazoya na marché ba négocier po ba banda ko bomba biloko na bango na bandako na biso. Donc ceux qui n'alandi bien to ba imboka bazolanda bien marché mimbulu wana ezali na balabala ezana avenue basalaki hangar. Donc batu sikoyo tangu babandi komona ke ampleur ya marché komiko ya babandi sikoyo ko bombisa biloko na lupango na yo oyo sombaki. Très bien. Bazofuta par mois. Do banda ko futa. Bazofuta par mois. Ba prévoir les alliés. Siko ba prévenir sur les alliés. Très bien. Avocat avocat nanga ya Lubumbashi azana ba prévention nga pe nazana ba prévention mususu nazana ngo. Donc bazaye ko bombisa biloko et pas ya ancien propriétaire. Tangu na ye ko somba koloba babi manakati baboyi balobi bakobimate. Tantôt ba meminga na mairie et meminga na et pas ya ministre intérieur époque wana ezalaki nani baba ziv baba ziv batu bayebi baba ziv et azalaki ministre intérieur et sécurité na Lubumbashi ba meminga ba lettre nyoso na zanango aw bazome manga kuna balobi nono boyokana na ministre intérieur bo kende pa ya gouverneur apesa mbongo ya Barcelona to sombango wala ministre ne muta ministre intérieur atindio nani
maire de la ville Lubaba atindinga epa ya ministre intérieur Baba Ziv toyokana prix ya parcelle bakoyebisa gouverneur apesanga mbongo wana gouverneur ka Moïse te Moïse c'est abima siko taya nani ya Jacques Kiabula. Donc Jacques Kiabula ayebi makambo très bien. OK. Na bango nde bazo amprienga nakota na badroit na ngate. Lelo à partir ya 2013 ti lelo ils a 10 ans. Na to souffrir mingi na bana tango baye ko to sala exécution pour tango na monaki exécution et déranger mingi na yena Kishasa. Tango na yaki na Kishasa na introduire dossier na cour de cassation époque ya Kabange Numbi ba vérifier document ba tali mikanda ya parcelle ba moni ba jugement ba biloko tout ba komeli procureur général et parquet à Lubumbashi a poursuivre maire de la ville à but de pouvoir pour nini bazo empêchenga na kokota na parcelle nanga bakomeli procureur général a balandela maire de la ville ya Lubumbashi époque wana zaki Lubaba Buluma Lubaba azali so en place te azali so na fonction te ba longoli très bien tangu na komi kuna balandeli ya lobi nono bo landa nani administrateur Claudette wana mama wana balandie azoti azoboya bazo bengisa ye na parquet azoboya batindi mandat d'amener bakangie tangu bakangie basali flash babimisie ba téléphone leli ya gouverneur na ya maire de la ville bazo benga nani procureur général ya parquet ba libéré tango ba libéré ngana kanisa ki peut-être ba trouver solution ya parcelle anga na komi pa ya procureur général na lobisikoyo mutu oyo tokosamba na ye azo occuper parcelle illégalement bati nani administrateur wana tokosamba na ye pona nini ba bimisie meto sambite bo confronter bisote ba lobite tokozwa solution soki tango tokende na réunion ya sécurité tokomona ndenge tokosolola makambo wana eyebani déjà maire de la ville ayebi bien que parcelle za bangote bazo embrier yo na gouverneur wana mutazo ebisa onani nani procureur ndazo ebisa que non bayebi bien que parcelle wana za ya bangote za ya yo mais bazo embrier yo donc wana Jacques Kiabula ndaza en place na maire azaki a place OK ata lelo aza a place na Lubaba wana nde bazalaki tawana tangu babetanga masasi très bien nazwa oui c'est ça tangu to komi sikoyo na sali 2 jours 3 jours tozela peut-être bakopesa suite o basololi na réunion de sécurité bakotelinga na bakoteli biso ngana na mwasi na ngana bana bakoteli biso na parcelle ba suivi que donc ba mère armée ba buki ba porte ba buki ba fenêtre ba koti ba beti masasi ba beta kimi très bien wana na koluka na zongela yo nazwa mama tangu ba kotela kibino na ndako usantaki nini eloko ya yo moko mais bazoluka baboma yo pona babotolo yango malobani yo kokai koloba mimi neza sema na Swahili wakati yenye basoda banaingia kwetu masasi vile balipigaka masasi munyumba vraiment tulishangalaka sana hata na vile tuko bazima ni Mungu tu masasi gisi balipigiaka munyumba yetu biko banasema aseme papa iko kichwa nguvu iko nagombana na gouvernorat iko nagombana na leta
masasi ilikuwa kaya mingi sana na shibenye bali nipigaka sana ti leo vraiment mina shangala tu. Mina shangalaka vile tuko bazima ni juu Mungu anatupenda sana. Mungu anatupenda sana. Tusichoke vraiment kumtumikia Mungu. Gisi papa balimpigia masasi mukifua. Baliwazaka inapasula kifua anakufa. Il y a des photos, ba photo nezali. Ba photo tuko nayo hapa yote. Oui, benda yango pesa mama. Nani? Photo hii ni photo ya masasi ile balipiaka mukifua yenye baliwazaka bamemua. Photo ingine balipiaka masasi. Cha yango benda yango. Kamera benda yango. Masasi balipigaka mukwise ziko mbili na lichafu bakapasula. Lakisango bien. Mafoto hiyo hii tukunayo. Antuka Mungu ni mzima Tusichoke kumtumika. Ba population ba landa ba mona voilà wana papa ana mbeto hôpital ba betake masasi pona lupangu na ye moko. Kiabula oyebi makamboyo kiabula oyebi makamboyo. Oyebi lupangu wana bal na zone na lidusu na motema. Na tolo na poitrine. Likolo ya libele nami balé na kwisi yango wana laksa yango voilà owana na beto hôpital laksa oyo ya azana na kwisi bale betake na kwisi mi balé yango wana na oyo ba pasola ki wana bal ba betaki wana makolo oui na bal oui poitrine skoro ba pasolio bayonet ba pandio mâchoire oh là là zaki grave na zaki mutu susté donc na zaki baeba quartier nyo soyeba ke na zana mole na bobenye balisema kasi tuliua huyu papa wa umu hakuna kilio juu ya nini zaki ba discussion kuna na quartier balobi non to boma kie nini matanga zate matanga mutu boma kie matanga zate to boma kie donc ba boma kie ba nazaki déjà nazo saigner na par terre nazo saigner alors wana nyoso eza bango po tozaki na exécution to bakangi administrateur balakisinga akangi azoganga na leta bakangi nani administrateur pona ye maire de la ville bazo poursuivre ye a commande ezaki ka bango po ndenge bazali koloba ba criminel wana bazali koloba nazoganga na leta nga motu nazana exécution nazana conflit mususu te koloba nani nazo nazana problème. Est-ce que avant de côté pas mettre na tuna mutuna est-ce que na minute tozoloba 2024 basi batongi déjà marché wana banda ko anga ya kala ona somba ndeza na kati bazo kaka modifier ka moke batongi ya malonga te yanga kaka nde bazo tia ka alimentation ba toilette publique ba tu ya ba balo ya ba bilamba nde basali ba dépôt bazo na ba dépôt na dépôt za na kati na ba alimentation za na kati ba alimentation moi minene marché mobimba donc parcelle mobimba eza 34 sur 30 sur 32 donc 34 sur 32 bati nyonso marché na hangar na bango ba indexer très bien hangar ezali ya avenue siko bazui siko yo parcelle mobimba na nga wana nde bati marché na kati donc na batu nyonso bazana kati bayebike parcelle wana eza ya mutu moko tangu nazosa la exécution balobaka o mukolo parcelle abandi lisusu tangu ba bloquer exécution nde na yaki na Kinshasa bo ba passer l'exécution ya nini ya kolongola. Maître Théophile, oui papa, je crois que au yoki batunayo dossier est comme na niveau nini a na kata Kinshasa matondi non na pesibino botondi on a souci wana bozana ngo pour la population. Très bien.
matondi pona mukolo chaîne Maître Billy Maloua na comprendre que ezali muninga oyo ya musala yango wana akokozala na souci wana ya population aloba boye nul a le droit d'être seul sur la terre exactement yango vraiment merci une opportunité au bopesi biso na mukolo na lelo nalingi na lobana no eloko moko boye mboka oyo ezali ya biso nyonso ba congolais mobeko constitution elobi que l'état azali na devoir ya ko protéger propriété privée parce que ezali sacré tango mutu azosala eloko asombi eloko na lolenge sengeli l'état azali na devoir ya koluka façon nyonso pona ko batela ye na biloko na ye et l'état ye moko azali redevable envers population papa journaliste nazolanda papa mobeko elobi boye soki jugement barandaka yango balobaka yango tango zuzi azopesa rendre jugement arandaka yango au nom du peuple au nom de la population barandaka jugement mais différence moko ezali que exécution ya jugement nyonso oyo ba exécutaka ngo na kombo ya premier citoyen non na kombo ya mukonzi ya mboka ça veut dire que tango ba wise bazokende ko exécuter jugement bazo exécuter yango na kombo ya président de la république alors ekokamusanga que même ba parce que ezana batu mingi biso ba congolais tobosanaka mibeko que soki naza esika songolo nazo assumer ba responsabilité mais na komi l'état ngai moko te nazo assumer en tant que responsable oyo nakoki koleka mutu mususu akoyeko ya très bien eloko wana na biso ba congolais abi d'autorité oyo tozomona yango bambale belé soki bino batu bozana kati ya makambu te ya kati ya droite passe ezosala bino bon, imaginez-vous biso oyo onyokwami na ndeko otali passe oyebi problème na ye okomi na suka mais tango bokomi na niveau wana ozomona ke bato bazo empêcher donc ezosala na pasi na mutema moko ozomituna musala yango oyo ya avocat oyo ya droit otangelaki yango pona nini parce que ça choque sérieusement famille oyo papa soki bakoki kokoma na Kinshasa lelo ezali par rapport ya situation soki alingaki koya Kinshasa na cadre ya kokoma na ye a s'installer na ndenge mususu wana elingeza na ndenge mususu mais soki bakoma kotoyo na kati ya Kinshasa azalaki un grand homme d'affaires azalaki opérateur économique na niveau ya Lubumbashi mais soki akoma na Kinshasa eza suite ya lopango na ye eloko ekimisa ye na famille na ye mobimba non makambo fo totala oyo mobeko elobi ke congolais nyonso azali libre ya kokende kovanda bisika nyonso ya lingi mais lelo oyo papa Jacques na maman na bana soki baya Kinshasa ezali par rapport ya situation ya lopango na ye moko alors makambo wana nous en appelons avant même d'en arriver à kopesa bino nyonso ezali procédure ya koloba que si le président de la république soki bakonzi ya likolo bakoki ko yoka makambo oyo batalela yango pe baloba liloba moko parce que na niveau oyo ezomona na lokola et nazo sepela mingi avec l'allure du président de la république actuelle ali oyo ya koloba na bato ke mobeko esengeli ezala likolo na mutu nyonso ekozala malamu mingi koleka ke bato bayeba ko comprendre et l'effort oyo ya azosala tokende nango de manière à ce que mboka na biso ekoma na niveau wana ke mutu ayebi ke mobeko toke komami boye ezali boye nga naza likola mibeko te procédure lelo yo ndeko oyo ba confrère wana bazali kuna na Lubumbashi bazobunda actuellement pour attaquer des charges dans un simple décharge
parce que tant que situation est commise na niveau wana oyo ba transférer na Kinshasa et sengi que moya zonga na nezate famille faut zonga et procédure tango total tozo landela yango malam pour sa sécurité également il fallait qu'il quitte d'abord le milieu. Il faut allongwana nous bisika wana parce que akoma qui déjà visé. Donc nous avons ce que ça la kate, je vous assure les lombele azana bon moité to yebite bana na famille balinga ki ba koma na niveau ni et tango ba wana ko beta masasi wana ce que simba ka mama to moi heureusement que les famille nzamba baté bandeko tango procédure ki tango ba moni que situation est commune à niveau que pota tozonge la télévision zangonga très bien o ezali situation o yaye soki botali na ba mikanda papa je pense que o ezali contrat ilunga bendela ngango bien o ezali contrat de vente oyo papa asalaki na bakolo esikawa contrat de vente oyo asombaki lupango wana. Quand vous regardez ça même légalisé na niveau ya Lubumbashi en tant qu'avocat oso confirmer nazo confirmer yango et ce sont ces pièces ici oyo esalaki que tribunal akoma na niveau ya koluka ko pesa raison pesanga yango pardon merci beaucoup oyo pe comme na mibeko okoki kosomba eloko sans soubassement te yango ya contrat de vente yango oyo bendelanga yango okoleza ba photocopie tala kaka makambo ebele d'instance bozo photocopier yango wana bendelanga yango bien tora bendelanga yango très bien oyo contrat de vente oyo maître avocat zo confirmer que nous pango eza bel et bien ya papa Jacques cap gouverneur oyo aza actuel communal yikaka mutazo Jacques Kiabula makambo oyebi te justice tozoluka 2024 babuzo bezala te bozosunga faci te bozosunga ye te bobetisi tato masasi bafoto yango oyo na kolakisa bafoto oyo eza acte de vente batekeli papa oyo aye na avocat na ye papa confirmé alobi ke eza ya solo maître avocat alobi ke eza ya solo malgré que eza photocopie mais ba acte yango wana oyo ezali oyo ezali document sous bassement ya yango oyo contrat de vente ya contrat de vente avant asomba to vérifiaka ok na cadastre très bien kei otali soki ba document cadastre eza wana yango wana tozomona yango malamu yango oyo soki okei na cadastre ya Lubumbashi okomona ezali répertorié très bien na propriétaire contrat oyo ezali ba élément oyo nyonso même na bokomona ba lettre kuna na kati kroki pe yango oyo nyonso eza na kati kroki yango oyo nyonso eza na kati signé par conservateur cadastre je crois que eza awa yango wana kroki yango na bendango très bien cadastre kroki yango wana ba document kroki yango wana ezolakisa bendango bien voilà jugement oui. Très bien. Jacques Kiabula tala zo solution makambolo nazo ebiso ke zo solution makambolo mabele basakanaka na yango te tata oyo mutoki na ye ebimaki po asomba mabele wana makila na ye tangi bobeti ye masasi bakufi te allez-y comprendre yango oyo bafoto yango oyo balakisaki yango bafoto yango oyo bale ekotaki na motema yango wana bafoto yango wana bafoto yango oyo bozomona bafoto yango oyo très bien bafoto yango oyo nazolakisa bino bafoto yango wana ya pasi boyebisa tata okeno aza katange te nani akosa bino ke aza katange te congolais nyonso aza na droit mulu bakolongwa awa ke na ake Équateur sombi ya ye mabele parce que aza na mboka na ye
Bozong c'est la tata avant fin de l'année makambo avant to comme juillet makambo fosila. Papa maître vas-y tokei. Oui, yango omoni que ba document wana yango esalaki ke pesa biso nzela ya koluka kosomba lupango. Mais tango ekomi na kokota na jouissance parce que oyo mosusu na pesi bino ezali justement procès verbal ya conseil ya famille eza même na ba lettre oyo famille wala ekomaki pona kosenga jugement oyo banda ko confirmer liquidateur nyonso wana ezalaki en bonne et due forme. Donc tout le document nyonso ezali légal en toute conformité to accéder tango ekomi na ko accéder na propriété ekomi problème ndenga yebisi bino maire akomi gouverneur contestation ebandi jusqu'à tel point que oyo komaki ya kobeta ye masasi ti akoma na niveau ya Kinshasa. Mais tango avant même ekoma makama masasi ndenga lobi na bino na niveau ya Kinshasa wato salaki ba démarche pona komona ba konzi et tango to saisir procureur général près la cour de cassation yé apesi mena ba injonction pona koyebisa procureur le col ezali jugement ezali exécution maire de la ville ou qui que ce soit a koki ko s'opposer na jugement té eloko nga nazo kamwa bandeko na biso misusu bakonzi ya Katanga ezali eloko moko toko lobela parce que biloko nyonso malamu photo lobela très bien tango même batuna président de la République pour un problème oyo talaki l'actuel ministre de l'économie. Je me souviens question moko tango procédure judiciaire à l'Obaki yé moko pas exemple konzaza premier magistrat akwa kolobake asala boy malobi ke na koki ko interférer makambo ya justice té. Il a donné lui-même l'exemple que je ne peux pas interférer. C'est une question de la justice. C'est une question de la justice. Laissons la justice faire son travail. Et justice, un gouverneur ou maire de la ville ou qui que ce soit ne peut s'opposer. Ne peut pas. Alors, si maintenant injonction à procureur général pour ce que bango wa monique maire azo s'opposer na décision ya jugement ya justice azobo ya ba appliquer jugement wana. Alors qu'est-ce qui se passe? Baluki ko bengi sa mère a monique moyen ezalité alobi botuna administrateur tango bazo telemela basalaki mutu na mutu bango nyonso makasi ekomi maintenant na ko répondre ba responsabilité ekomi mais madame administrateur esengeli à répondre tango ekomi bakangi ba détail nyonso je crois que papa pesi yango très bien qu'il a fallu maintenant que luka ko attendre exécution bon du fait que ba mona ke bakoki fuite na yeza à craindre te ezali nini bakoki ko bongisa ngo ndenge ba pesaki promesse na conseil ya sécurité fort malheureusement incident oyo eye kokoya vu le temps oyo ya ekozwa awa na makambo ya traitement et consort koluka makambo ya ko faire soigner ye abongi maman kokoma awa na bana donc neti famille oyo ebande la vie akobandela à cause ya bato moko boye aye kobandela vie akobandela na Kinshasa. Très bien. Imaginez na douleur na en plus procédure oyo yebi yango malamu ya justice ndenge zalaka combien de moyens na biso ba avocat ba o bazana Lubumbashi biso tozali awa ya kozwa nyonso ezali ba procédure nyonso bozokota awa mikanda ba makamu nyonso il a dépend même le minimum ko permettre ye pour na koyeba ko s'organiser jusqu'à présent akoki ko sala nini wana maître tatanana bande ko nanga ya Congo toza wapi koyoka histoire oyo ezosalanga na pasi na motema ko faire souffrir ba propre frère na yo et mbongo wana ozwango olesa yango bana na yo tout se paie ici-bas na lobi bien tout se paie ici-bas Jacques gouverneur ozolandanga
Tchabula. Ozoyo kangai. S'il te plaît. Makamukuta osongo s'il te plaît zate. Résoudre le problème à tata oyo. Soki bokosomba yango, bobengi ye, botangeli mbongo na ye. Bopesi ye mbongo. Aza mutu a mérité. Mbongo na ye motoki a souffrance. Bozu bobotoli bien privé na ye. Quel mitema mabe? Quel kozala motema mabe pourquoi? Nazo senga na baja nyoso. Oyo message oyo zo komela bino na minute oyo. Bosunga famille oyo. Bosunga bango 2024 tokobanga mutute mibeko ne ezala likolo chef de l'état mibeko zali eza même likolo na ye Jacques na bele nyube Jacques fongola bien matoy pour le gouverneur te Jacques fongola bien matoy tango botama na grade de gouverneur wa mama tanga memaki na gouverneur ebeki okobota makozala gouverneur eza opportunité ba bien moko boye na muso batu na télévision bolakisaka vie moko boye mais koto na kuku makambo mabe bokofuta yango bakiko bana bande kwa katanga botika esprit wana ya kodiviser ya kolobake oyo aza katangete non le frère asombaki lupangu na ye boyebisaki te aza katangete skwaza nani aza rwandais ba rwandais boni basoma mapango wao bolanda bango bandoki mitema mabe bokofuta yango maître Silisa. Oui, c'est comme ça que papa to commis à niveau tant que moni que aza en vie et que makambo commis ya koluka ndenge nini ba confrère wana bazakuna ba lamusa situation ya exécution ya jugement na dossier de niveau ni le commis na ba confrère ngo bazakuna justement na niveau wana yango nazo koma juste pour na atterrir très bien tango commis ba moni que ba lamusi dossier gouvernorat nanu ezalaki ke maire de la ville non administrateur maintenant gouvernorat tango ayoki ke komi makambo ya koluka ko faire appliquer que exécuter jugement ba ye na tierce opposition wana pona ko s'opposer na exécution ya jugement wana pour dire que bango bato parce que tierce opposition ezali ngana yo tozobunda pona eloko songolo sikoyo yo ndeko cameraman akoki koya pona koloba eza eloko yanga tango bazobunda nga mukolo eloko na zawana akoko ya ko s'opposer donc pona koloba asali tierce opposition et puis gouvernorat eye pour dire que na ye aye na tierce opposition yende mutasombaka esika wana et ce qui est grave ce qui est drôle na banzi eloko wana tokokoma nango tina suka pona ba confrère oyo baza ba avocat ya gouvernorat pona kokoma na niveau wana que même na conseil de l'ordre photo luka totala makamu na bango parce que toza ba avocat ezali na mibeko oyo na ba devoir oyo tozala kana yango pona koyeba kosala et pona ko conseiller malamu muto tango azui en tant qu'avocat. Lorsqu'on parle na makambo o etali mabele okoki kokende kosomba mabele na décharge ya pamba très bien avec ça un gouvernorat donc wana de gouvernorat aswa la kisi décharge gouvernorat azoya tribunal azoya comme bazwaki ba pièce nyonso ndenge to communiquer ba pièce yo muyibi boye bayena décharge que gouvernorat de mutu sombaka et pas ya nani et pas ya ce qui est bizarre papa na bango azali ni na contrat ya location ni na ba document nyonso ce n'est pas les papa là donc papa ya mwana mwasi oyo mukolo esika qui est décédé. Maintenant, famille mobimba bachak liquidateur wana yende mutu azwaki pouvoir na oyo nyonso bazalaki na famille bapesi ndingisa ateka yango mikanda nyonso yango na verser bino sikoyo bango baye na yango tolobaka souvent na droit soki olingi yo fabriquer biloko ya ko fabriquer okoyeba kobosana
moi erreur moko koyeba kosala comprendre yo voilà bazo ya na décharge pona koloba ke basombaka na papa wana alors que na kombo ya papa ba renverser très bien ba renverser lokola papa nani bakomaka kombo eza Kawele Kaiman voilà de kombo na ye Kawele Kaiman non Kaiman Kawele bango siko ba inversé muto atekelaki bango et puis tango baye pona yango jusque là en attendant jugement ya tierce opposition yango les confrères sont allés maintenant attaquer bouya décharge wana en faux na niveau ya pénal comme bango bayaki na tierce opposition na civil bake ko attaquer yango en faux en plus même tokendaki par mesure ya prudence pour na ko attaquer nanu yango papier wana mais en réalité même les juges à tierce opposition a kozala na tant ko pesa bango raison te pour na nini parce que mabele okoki kosomba ngo na décharge te très bien bozolanda émission na bino na ebisaka bino ke émission eza le peuple s'exprime peuple aza na droit ya koloba yo yaka yo posa na ka na benga biso numéro ya ngwana benga biso tokokota makambo yo kiabula nazo yebisa yo makambo tato yo yebiango oui non yebiango ba dossier yo yebiango est-ce que si bosomba déjà lupango na décharge na reçu à pam papa aza en ordre mikanane yango tout est en ordre na ba jugement tout cadastre yebiye loi mukanda so boza na besoin na yango boye bosololi papa moi lilo basuka parce que minute c'est komi kokende olingi nini olingi nini basala nga na lingi bati ana président de la république atianga na ba droit nanga parce que iloko na somba ngo eza na problème te naza na mikanda nyonso babetinga masasi na exécution naza na problème ata moko te mais parcelle nde balingi babomanga balobi naza katangete alors nga nazo senga na mo wana za katangete si bandeko nanga katanga batoto katanga pardon aza ndeko na biso na pasi o na lekeli ça fait 10 ans depuis 2013 iloko na sombe yango capitale na nyonso na tina kati nazo souffrir na bana kotanga batanga kalisusu te bakomi bazoko donc moyeza te na ndenge babetinga masasi na ye Kishasa awa Kishasa na kobandela wapi donc nakomi awa naza bati na nazokende na centre des handicapés na ba bande na banini ba transferenga na utaka naza na document ngo oyo nazalaki na nani na clinique nazalaki na clinique universitaire yango oyo batalango na Lubumbashi wana nde ba transferenga awa moye ezalaki te moye ezalaki te pona zalaki ba document yango oyo médical yango oyo ya clinique universitaire kuna ya Lubumbashi bazwa kitatawo ba document yango ba betinga masasi suite ya exécution po bazolandela maire de la ville Lubaba wana na administrateur bakangiye ko bimisaye boye kaka ba betinga masasi alors iloko nazolo ba yasuka na lobby bakonzi ya mboka to komela bango mukanda suite ezate tozana mukanda awa to komela kango président de la république depuis 2020 suite ezate alors yango na ye awa pona yu nazui makasi donc nazaki nazo sala ka ba traitement awa na bandi kotambola yango na moni naya liboso ya FMTV na adresse message na bakonzi nyonso pe kiabula koyoka po ayebi gouvernorat soki ekote makambo ya parcelle wana ayebi keza na documenté na mairie bazana documenté nani conservateur azoboya bango abina yebi binote très bien oyo unique document nazanango eza contrat oyo monsieur Jacques azanango merci beaucoup maman nazo senga bakonzi ya mboka balandela gouverneur Tiabula
a libérer parcelle nanga na kota na ba droit nanga alongola batu o baza na marché na parcelle nanga ba pesa bango ba place eza ebele na Lubumbashi o bakotia ba marché. Mama nazomona maya miso ezotambola yo bosengi na yo bosenga ezanini même na Swahili lancer message na yo tunateseka sana na parcelle yetu vraiment na biko banakula franga ile parcelle yetu mimi naweza penda hata na zile franga zenye bashaka kula mwele parcelle baturudishe le franga itusaidie batupatile makuta yote yenye bashaka kula mwele parcelle tupanda 10 juu tuko tunateswa na franga zetu na biko banazikula ima teso tenye tunapitia ni paka bonjo biko batutesa mwele mambo yote. Vraiment président atusaidie tuingie madroit zetu juu tunaona vile iko nasaidia batu na shim tuna vile atatusaidia ile ndio mimi naweza sema maître ezo sala la pasi papa iloba ya suka ko kabona iloba ya suka ezali que biso tozana elikia pe na confiance wana ya mokonzi ya mboka na makila wana oyo azana yango ya mwana ya premier juriste congolais Papa Etienne Tshisekedi tondimi que makila wana oyo azobunda nango po droit lelo yebana toyebi ke tozocha iliki wana que makambo ekoma na matoi na ye po tozwa solution na yango eloko moko lobaki malamu soki bamonaki ke eza besoin l'état azalaka na besoin oyo tobengi ke soki ezake azana posa ya esika wana ya procédure babengaka expropriation pour cause d'utilité publique ndenge nini l'état akoki koyana na kobotola te me kosolola na muto place mukolo esika ke tolingi tocha iloko songolo tosala boye asaleli yo oyo nyonso ezali ba dépense makamu nyonso oyo elekaki wana les cas d'espèce tozaki na ba dossier mususu ya ba station oyo babuka katango bazosala nzela oyo ya Lumumba ba dédommageaka ba salaka l'état bengi bango tozosala nzela tofungola yango ezani ni bino bo dépensaki ni batali valeur ya mbongo batali nyonso l'état futi bato wana mbongo na bango soki bamonaki ke bakokaki ko bengisa papa ke soki ozana posa soit to lukelo esika mususu ya munene bisika mususu kotoyo ya na ba résidence mususu ou bien awa to pesa yo to sali calcul mais neti lelo calcul to kosala ya ndenge nini parce que na liwa oyo lingaki ezwaye namba mbongo nyonso ebimi tokoki kotala dans quelle mesure il restitue tout ça comme ça ils peuvent récupérer dans les cas d'espèce et loko nano bazana yango kobima na esika wana po mukolo na ngwasala nini azwa nano esika na ye azonga na badroit na ye et soki bakonzi bakoko yoka biso tokoma na niveau wana parce que justice ezo sala musala nyonso mais tozo koma bloqué sur le plan politique notamment les gouverneurs maires na administrateurs mais bango bazali dikolo ya mibeko te nazo insister bayeba que jugement nyonso bayebaka ko exécuter yango au nom du président de la République. Ça veut dire que tant que ozo boya ba exécuter jugement, ça veut dire que ozo boya mokonzi mboka. Donc ozo telemela mokonzi mboka. Donc c'est comme ça que to sengi situation oyo papa le komi epa inabino. Ba solution mona na kebele tozana kolika que tokokoma na solution na lombango. Merci beaucoup bozala ki ebele bozolanda biso bisika boza na so ekaukinga na monoko quel kozala motema mabe na ba niveau oza motema mabe pourquoi na ba niveau oza pe na bana oza pe na liboto oza pe na famille na répéter bien tous ces pays ici-bas tant que bozoto sa mibe côté lobi maître ça veut dire que bozoto sa mokonza mboka te kiabula tala makambo bien na yebiso que ta na personne 6 mois résoudre ngo so besoin na besoin ngo bosumbi
est-ce qu'ils ont ma papa robot un bon côté bon assassiné libota na ye passe bazana Kinshasa combien va dépenser pour vous en motema bande kolanga batoto akatanga mutako sabino te na biblioko yobo kotaka ba conflit na yebi sabino na révéler bino et révélation pourquoi Kimbangu akufa na to na mabele wana pourquoi Lumumba baboma ye place wana pourquoi source ya fleuve Congo ezakuna émission na biso esili bisika bozana pesi minombote mamisa mokomene match yango arbitre yebisa Patrick yebisa Patrick Asaza mon boss Mili Maluwa makambo yango etali yango merci beaucoup. Linga kiyo mingi Janina Janina